soki bapona yo lelo toponi Concept Touch TV, la chaîne YouTube du moment, la chaîne des événements. Donc la chaîne événementielle, c'est Concept Touch TV. Alors, pour voir événement politico-social, yambo cannabiso culturel, yambo cannabiso, beau s'abonner très massivement na Concept Touch TV. Concept Touch TV et outil musika et ye bambani bi biso tout au côté. Bokoto et belé pour bon mon abiso ba oyo. Solo la bien Jésus. Solo la bien Jésus. Ça va, ça va, ça va, non, ça va bouillir. Ça va les poissons, on met les poissons. Ah, t'as petit là. Ah, petit là, il y a ni quoi. Là, il a des mamans dans l'hôtel. C'est là. Là, autre qui les a maman dans l'hôtel. Là, tata dans l'hôtel. Là, c'est un gars. Kevin, là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ville au craquer, ni moi, ça va, ville au craquer, ni mindele. Pour que nous n'ayons plus de vie. Kevin a même moral là. Vieux qui nous a bien un tour pour terminer. Il dit qu'il nous a mon son vient à diamant. Vie africaine, vie trop. Moi, je sais pas, oh, badjir, la chaba, poisson bolon. Il va bouler un peu que sous bolé sous à c'est là. Boss. Boss, on a bien gagné, on a boss, on a poli. Jansi Zola, tant on a qui en 2017 avant la chaba, elle lâche pas trop. On a combien? On a combien? Là yo Serge, là yo, on a 100 euros pour dire. Ok, ville là, on a pas la chaba, après la beaucoup malin à dire. D'abord que n'a qui n'est isolé, non, n'a pas que faux master. Au bien, au bout de la fille, dans la qui chaba. On est libéré qui? Yo les 100, on y a quoi l'équipe à 100, bah 200, 300, 500 000. Il y a un peu sous. Il y a un peu sous. Il y a 100. Il y a 100. Boss, dans un qui est dans haut. Boss, famille a bien de 100 $, bébé, le moment ils ont raté. Ma parent a bien, bah, fout la cité fait 5 000 francs la commune à Sekuna. 100 $, c'est beaucoup, mes petits. 100 $. Aussi, mon père a été aussi, mon père a été aussi, au nom de Jésus, Père de gloire, te lobe merci. Otikala ko échoué te na bitumba elombe na ngai. Papa esika nyonso babelela oyoka pe oyanola. Otaki bana Israël na kati ya souffrance na Égypte. Oh Nzamba grâce. Un jour, aujourd'hui, je vis la souffrance de mon peuple. Voilà pourquoi on a quitté pour na kokangu la bango na baboka Pharaon. Kobanda siko Pharaon nyonso asimba kilibota. Oh na kombo na Yesu Masiya. Wala ke Nzambe libota oyo kozaka na tango akolela. Ekomi ngonga Nzambe akoza Moïse. Oyo tini na libota oyo kimia oyo ezangaki ekota. Losambo tosali a. Oyo kangami na se ekangami likolo. Oyo kangami likolo ekangami na se. Kobanda siko nyonso ekotelema pona komenanse libota o Nzambe ekwelo lenge Pharaon akoyaki na kombo na Yesu Masiya. Te lobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ma place. Maman là. Dans ton monde là, maman Ange. Nzambe azanzamba loba. Alléluia. Amen. Nzambe azanzamba lobaka. Amen. Amen. Alors le biso na Exode 3:7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je reconnais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Amen. Nzambe alobi. Ah ouais, ça m'a kambo lobi na bana Israël. Eh papa, Nzambe doit être bon. Mano. Non, c'est capable bâtir maman. Nzambe akamboli. Nzambe akamboli. Hein? Hein? Tout le monde s'agit bien. Et comment je sais vraiment. Nzambe na nguye mukanya.
Mama ki makanga ndo kipona yo koko na ngai. Ulie makaya. Makaya mwana na ngai. Makaya bata maliki mama belo kwa no sala pe. Papa siko to babenga eba pesa makaya. Makaya na pesa bango. Amen. Eh papa na tulika siko kusoma makaya ba pesa maliki. Na ndenge kolika kazwa makayabu olia nimekolo mateke ya libala. Mebino na yebokuta neli wapi? Ye Kevin a zuna mbongo kosombe mno masanga bomela wapi? Pourquoi yé ka muti face au problème? Pourquoi ka yé? Boza wapi? Bo memi e wapi? Boza wapi? Je pose la question. Maman arrête de paniquer nini? Kevin azwi mbongo wapi? Même s'il arrive qu'aujourd'hui je sois entourée par Puisque ça. Ok. Azate? Azawa, puisque ça. Azali. Oh, Azate tout ça comme ni no bien Azate. Limisa puisque ça. On a mis sendeli Azate. Nana tano tempoli keba. Nana tano. Limisa na puisque. Non, ça respect. Ah, la bi Azate. Azate qui? Soit Azate. Oh, bimit. Aro bimata na prison. Na ruka puisque. On ani. Moi sinanga. Wana sonité. Wana sonité fifi. Yo ndo na sonité. Yo ndo na sonité. Tala makange pana yo. Awe pana ngo mankenga te no beta yo. Ah, obeta na. Kenga no kangisa we. Na combien de garçons? Na yebi. Pour illégal, bon détenu moi sinanga illégalement. Na baila wapi? Yo ebite na mibeko alete moi siku to bana 6 mois. Akomi moi sina yo. Nga vanda piska bane belé. Quand misa to botane mwana kutu zemelo. Moi sina nga boye bozena makasi. Bili bo osaka na nga mama bibisi na moi zemo. Mama ki ndumba papa. Oh yo kutu papa na za. Yo binga voyou. Oh voyou. C'est normal na za voyou. Mal éduqué. Yo ni mal éduqué ni maman no pesa éducation. Eh, on a pesa. On manque pas banane. On manque pas banane. Te maman c'était yo. Yo obala ki priska na combien? Na bala ki na combien? Moi sina na no vane ozwe point. Mama na okangisa o. Oko kangisa nani? Biso ne mutu to kangisa yo. Parce que peut-être yo zoye ba luango te. Luango ndongo vanda na mwana nga. Au délai 6 mois. Donc au PCNC me ba de torturer. Ngana torturer. Ya biso na torturer. Loba 6. Loba nango loba. Donc on me kama. Maman na bino wana na seno. Mama ngonani. Olivier Bessa. Na kosimba. Et pas na sala kinyosa. Beta. Bobisa moi sinanga. Na okangisa bino. Ba okanga bino mbena mwana. Okola ami bala zate. Mobala zala kato dinde to yo nyata. Okokanga na information nyoso na yebi. Bozi puisque vous pesa docteur moboy. Bato passe. Ma oteka bana ndenge na kindumbo bota bana mibali moko tata o tata oyibe puisque pesa ki oli puisque na moi sinanga la awa. Bino tu bokokele o motenga na ozwa. Moni yo mtu ena kopo na tsa. Ya docteur. Nane ba pemno $200 ba passe. Wa passe bosi moi sinanga bokaba. Kasi ko biso to aba to passe. Yo kende ko luka basi oyo baza basi abato do basi o ba na famille mbongo o ba la bango skolo kwa biso bato passe ya ngo peto luki docteur pop yanga ba $200. Kana ko la sabina docteur. Na okangisa na docteur. Non non pour le docteur na kasi moi sinanga na ndako. Yo ndumba pa oteka ndeko na azawa. Moni puisque otubusa bomo. Okay wa. Na chai awa kisi wana o taka pisi. Da longwa. Nenga zalaka kune pana yo. Ha, oni ataka ye. Taka nenga sani atima kone awa. Asasa kisi. Tobeta gaso bino. Mama. Tobeta. Bino boko kufa ya ndimi kindumba nanga. Ye omoni ye. Akotika pe kutu atako linga ote na via tana nzela. Atana ndoto, atani bai basiri. Na ko linga te bana linga pisa yana ye na ko lingote. Yo reva ngana mama na o. Nanya
Maman ndumba okolisi bana ndumba okolisi bana mbonga kindumba yo tata na ndumba mama na ndumba tata na ndumba mama na ndumba bakoko na ndumba bino nyonso ba ndumba talaka yo zo bima na mama yango za malédiction yo na bombi mwana pendant 3 ans yo ba benga pour ni moi docteur wana ba pele ni comment c'est ingrat yo non le pas na ngana na sunga bino yo ngana sunga bino te la mama bo le la passe la mama niveau la mama ne la mama ka na ndimi kindumba ma eloko ezali oko prouver biso na eloko te papa luka basi oui ça place Yabo bale tula boye. O mwasi asa lo mwana ye. Kasi na bota na tata na yo. Bango nyonso na bota na tata. Azawa. Yo yebi tata. Yebi tata no bisote. Sia. Selaza. Yo pousse que pas l'autre voyou ou api pesa. Mobile azo so na basi bazo lemba te. Amela so ite. Et tout la mobile. Ala rajabu anstelinia. Maman. Abeda shuna salelo nini. C'est inconcevable. Oh yo. Mais c'est vraiment une sorcière, Gita. C'est vraiment une sorcière, maman. Je la pose la question. Gita, où est mon enfant? Mais il faut m'en balbutier. Où est mon enfant à son balbutier? Et pour répondre, un gars pour expliquer un sur tout. Mais c'était de la mer à boire pour Gita. Azo beta monokoli koukouma. Gita comme les koukouma. Gita dans la koukoumate. Les koukoumate pour la bise alors. C'est comme on a ça. Moi on a accidenté. Donc on est pendant dans la carte d'hôpital. Gita. Et puis, Gita. Tu dois payer les pots cassés. Tu dois payer. C'est bon. Beaucoup la monnaie on a. Zoua na ticket là oye. On va dire on coupe Gita. Malembe. Qu'est-ce que kamie? Wano kamie? Kitela. Sukuto tema. Emi inje ya oite botema ta ongaka ibakolaka. Botema ta ongaka isukuta mo. Kazi makambo soko ke nango mbango ezampema. Te mama asomona ona. Abokula yi. Sukuta botema. Dotalinka maputa mama. Kasoza mo salibala. David Sio yeka sona lati maputa ndachaka wow. Zotenga masola. Zotenga masola ti maputa. Ina na mama kasi uliamu no kaka. Montre ko bimi mo salibala. Donc il faut différences à toi partout. Différences à célibataire na mon salibala. Oh mon copé au quoi qu'on s'appelle dans mon bal na osanogel. Au quoi on peut au latin de robe. Mais robe a une différence entre robe y a marié et y a femme mariée na célibataire. Même pélé même pantalon pezalaka. Pantalon na chemise. Et là tu les pantalons y a femme mariée na célibataire est différent. Et donc on a na yo non c'est merci beaucoup. Ndenge oyo kaki na mama na yo nengo tosaki maloba na mama na yo na baki vie za mulai liboso no parce que ça na nous gère dans liboso no makama malamu nzamba bombelaki yo lelo yo nzambe pasa les grâces babali yo makamuni surtout ici ezate que kokota libala babali yo pe a honorer yo na façon boko boyo kanza mwana moko azwaki mosita na tukate azamo bali donc eloko ngana koyebisa yo ndenge ozokenda libala na yo esenga ko kende déjà depuis babalaki yo on a yebisaki ba mobali na yo ke atikela nga yo 2 jours pour to solo nga na yo mais ayaka kotala yo pour conseil et si la raté okokende kuna na ndako na yo na bano yaka na peka kona conseil donc iloko ningina lo bana yo boye mobali na yo asa docteur ayambaka basi ayambaka mibali bazalo kwa basai na nzambe bayambaka ba sorta bato nyonso to soki ozaki na rendez-vous te okenda biko mobali na okokende
à condition bosa la programme que na koya lelo to lia na ndako te lelo to lia na biso na restaurant boke na bino na restaurant bakolia soki pe mobali oyoke na likambo moko ya mabe priska ko manifester comportement te kozala pe hypocrite te sanga motema mona wana za mona nao yelo kwa mona ki yote usali ya sida akaneni te yo kokufa ukuzana bomo iteka si njamba lola aseli yo bikamo yangu wanuzana bomo nyoso nao oye kuba ki njamba resisite mpa babaka il est vivant il est ressuscité qui Yesu yango wana yo biki mpe yo kende kolobana yeti mona na yo otikira ye makira nao je vais faire comment biso mongo totika makira bula ni ba kimisa Kevin di kambote bula nini na ya kimisi ye kasi mona nkoko na ngai na kotika te nikisu ye wana ngakasa lolendo na ojo kafuba na obi ojo yoko bala nikisu te abali yempe bana bazaya biso. Moi je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Jita m'a pris pour un imbécile. Na tikele asa la vie na ye comme ça. Asa ba mo ina ye, yo mpo sa ba mo ina yo na popini. Ozampe na tina na ye tempo popini pa za mo si kitoko. Akoboti na mpe mona. Akoboti ya mpe mona moko te kasi bana. Yo zande motema merama ya robiongo. Mpo yo za kuti. Ngana yebisaki yo ni. Omoni mama Cornelia ndenga jo te ka biso na tobongisa meya. Landa ko be mate wa nana yo na mosi na yo po libota na bineza kuchi kasi mona wa nanga nkoko nanga ya kokende boete champion obeta to vanto fa na sama biri ngai na zite je ne peux plus je ne supporte plus de voir et puis t'as balbutier donc je n'ai jamais vu je n'ai jamais vécu une femme comme Jita non Jita c'est une sorcière en personne. Zita jo to sa ko mpona ni mona moto ya yango ya asakiri ni pa mona ngo akende ko panja na kana ko kamo njambe na yoki mpasite mikolo buke na moni ngoko na ngai te Jita te basa ka bongo te no ka boni na mobali yo za mungu na Zita te fona mona na mokilo ka mona be akaboni na mobali kasa komisi ye mungu na te mobali oyo koboti na ye bana yo kokomisa ye mungu na mpona nini mpo bozalaki na ye na ntango ya bisengo na ntango nyonso bozande iloko Kevin kaka na ngai kotombokela mpe mobali te tika mobala ye oserve ye alie na ye okipe makambo ne nyonso to na moma oyo mobala kopema bobandi kosolola masolo de tout et de rien nde oyebisi mobala ta likambo nayokaki boye ta likambo osalaki boye okendeli na mobali na douceur soki mobala ana kanda ou soit mobala pesaki okanda na moma na koloba te parce que ce qu'on loba mon que ko beta liba ko ko bimisa maloba moko mabe devant mobala ko mo regretter nge papa na mna zaki soki na siliki to papa mna sainga likamo ka malamu te na ndosi ka makasi mais no tika ata utuna ngana yipseka na ko koloba te soki ko tani atuni ngal suna bandolela ngabi na ko koloba te mais bakata ngabi na kokate parce que niveau na comme na kana so na lobby na ko bebisa maloba s'il te plaît akotika nga comment de revendre ta pour 3 heures d'ita to comme solo là makamango et bosser nango moi ça bongo conseil si la raté dans mon yaka pour ce conseil écoute maman Anila Silika so moi attends c'est qui la raté so kana vandi kimia 5 minutes chérie ya quoi yo kama no yebisa yo so ko na moki 6 heures avant que musala au petit na douche au sokoli o tie moi parfait na yo o bossi minu no kitoko ezaka te ko kaka non minu ko bossi ki o bois qui o mona ba sela ça faut qu'on dise caca il faut qu'on dise caca au bois que juste ko brosse wana
pour le lait monnaie et l'ombaka. Au bois qui mini basokola ngoma monte. Zoa tant bossé mini. Comme beaucoup tapé ma casse c'était pour ça battre aussi à le Seigneur et son caca. Ce que faut en avoir pour ça péter. Oh mika mini na tendresse. Aussi les soins nos bois qui au tu bois parfait nous là tu ata robe no liputa. Mais ça la kitoko. Donc moi pour servir mon bal no déjeuner, hein? Petit déjeuner. Il fait ça la bien. Quand mon bal est noir au temps où ça là. So kwa kwa na midi akokuto propre ndiko ngobe mama bimité mono kono sodobe ya kitoko olala ki mwa pongi na moyo la mokibo o brosser et si le boss o brosser bien mono kono bien na mai bien mono ko mbala yo kakoka solo moya kitoko na mono ko ba côté wana pona ce qu'on qui par contre moi citron muke konika moi quelques minutes pour sokoli donc wana e ubanda ko exciter mo bana za attaquer monter mes abo beta kaka etikali to na ye senge sona po sokoli la kose nga pele mama kufa boye mama na kufa lenga pe na zali mama senge sengo juna obala so pisi nga pe conseil we sa nga kandi ko lo babuzo yo kamba mama mama balubi na ekola ba mama balobaka e bazo pesa mwana ya muto azana bo mo conseil yo o akufa chama toi oyo amen. Alors bon ngeza wana etikali makambo susu ekozaka biso mibale eza na chambre mususu ndombo kozala nango omwapenda kwango toilette ezate kobosa na kasote orani so moko ya bien eza wana so mususu eza wana ba serviette ezangaka te un peu de mouvement du corps kokene soki toilette supposé eza libanda et puis moi so wana na so wana opango moi propriété donc wana kozala bien eza te ke kaka o mouvement du corps otikalaki kaka bongo non et ils sont même appelés infection. C'est comment le mobile peut se comporter mais aussi because I miss my te nous allez kuna ba no be faux conseil. Longwa. Faux conseil. Mira mbale. Pero go. Atokana eba rabete. Sasa kaya kukanisa ba grupo. Donc na popa nike ngotika na soba kibasani nyoso. Bono tika. Bisi nizokokero. Tika nini na ngoli pasa na ngai ko sala bote pasa na ngai banda. Okay, mais non, on a quand même. Oui, à Bomi, ça va. On a au classement déjà libéré pour ça na bakka. Na basa ni wana bani. On a somba qui on a pona biso biso qui na bote. On a balicité, on a balici. Ozilinga. Comment dit makambo ya sali même ata mami kiwaka na nikati kiwaka. Tomba bala kitika. Ndina ngwe. Mais madame, souvenir non risque pe boui vous ça masana ngai maman nga donne de koloni elle est na biso on le bébé ce soli na déjà na biso na bino c'est l'autre on dit sentinelle mais pas on y a toi c'est sentinelle ba oh tellement ate ayibi ngai ouais tellement place wana ngai binga na kapuna sentinelle ba c'est bon point mais ça tinga on a venu na gérer bien eh nga tellement na binga na yo la so comme il dit oh on qui te tire comme on les qui do distika toujours maté on manquait ngati ko pa na télé anga mon ebi na oluka na kombo nzembe parler na kokende kuna te kokende te s'il te plaît bala ya titanisio na sali musala mosija ngazo na mwa musala na limi na ngate unzo no musala na limi te musani na na mu awa no so mo musala so na boti siko na na ngamoko ka ko za so mbali na ngana enda kulena baya ko ko lelo misala wa mama tika na mo ata musala mwa manungi zake ko ni bala tika mama bala kitoko femme mariée Lucio libala kitoko vraiment mama tika niko na beno to musaka ba maputa nyoso ba pesa na bakadi
merci. Oh, ils ont maman Marie Noël maman Marie Noël Bibondo. Oh, à partir à Canada, mais le binana cadeau te non tini lo kamaputa. Maman habite ngala botika si matin. Allez, na biso na on a ndako no kabuleta de pieds. Et bien la télé, qu'est-ce que notre cas modèle à Bolika. Boni Sheila. Allez, allez bien. Je vois na bengo ya ni mère. Et puis que nous avons vu tirer ma bien. On a peu calmer que nous bala na bien. Pour vendre le balance côté. Bon bah c'est côté pour ça. Et donc maman tu ka yimo na ndako. Maman ça ça divina. Attends maman yimo so que le bibo mo aussi kama. Ah tu vas no ndambo ngasi côté. Tu vas ici côté pour au sali. Ni alba âge tozan et ça âge moi si il faut que tu na ndako bala. Et ça na ba âge mo so communier pour zo mobile ya yo mo za la passer. Toza ba âge oza na facilité okuta na mobile yo alingi yo okuma na âge à risque ya mobile yo esulte olobani nzamba asali yo mabe yo no komi ngomba nzamba ezela no azisa na mtoba no ki no tamata bosi kuzanda bali bala bo bambitambula na no bana bandula ba fufu na tutaba na au bimisanga na ebiso na pa mama kutu na ndobi matene awa azaka weekend so avant chérie to ezela mali. C'est normal, c'est normal. Raconte non, bah, on doit s'en jouer on a tout les bois. Au bout parce que on peut regarder votre petit lélo. Ngali o bilo pania. Ngali nango. Et ça là, ngali, ils ont eu comme ça là, bien. Parce que il faut que ça m'attende à bicherie, c'est la jour de la mamie avec lui. Ngamo no sani kuna. Oh business. Ata yo moko penda ndo yebelinga. Na koti boîte pe bien non mais na secret oui c'est quoi après na yebisa yo biso seli des ans ngapa na mta des ans on benga mbena na bakacha ba mettre na mona ba luko na tela na yebisa chomo te faut bien so pinga te na ngomona ke beta porte kuna na Facebook invitation zo bata yo it's not orange man net singo kana natambola mbongo suna poche te chaka orange net singo za orange abe tuna ni ngono comme ça bisa na kona te mino na mo bina na mbongo c'est ça ba je monde manqué makali si yo gasi na tele mi abona kota puisque elona puisque ça morning à d'accord na itidi no ki batama 15 minutes no atama so bima no zwele a bando bina o le message ni pour caresser ça la mo la moitié on va pas sauter aux allées na mais makamsi o bitona ça pour ni ko sauter yo na ko sauter ni niveau no so mtatali yo boye mama ayo vandeki ngala osana ba ngazo na mama ndo sani ba fie na ndo sa mama ko okosi mama bombe la ngana to ka lisolo mo pia mama yo mama yi wakata ome oui ando sa ba tata mwasi yo te na mama ka ndafa na mama pela ka mama zeso poti na boti mama liso poti na pista ndo kitate não mas só né mas pessoa mas na pista não que tem outra pista não vamos nem conhecer tem aí a não ah fica boa busca na costa zambi não vem mamãe ia não vem alanda não vai não eu que mamãe liga lá então mamãe na zoaio alanda eu alanda não só vi mamãe na zoaio se pela mas eu só vi mamãe na zoaio osana amona ngane demo tsingazo emopimba mama kutalinga la la to mama c'est proud de non faut pas vous êtes la sœur sauf pour un bon transport là on va comme le mais c'est un bon transport c'est un bon boss on doit avoir ma bepoani ça comme ma bête ni problème na ngeza ki na lobi so que osana besoin ya likambo pas Serge faut bana ba ngai ngane na mama pas logique des choses. C'est même pas ça.
passé. Parce que des mois, moi, ça n'est pas là. Au 500, si on vit non, il y a des gens qui on va bien à casser, on va payer sur 300, on va payer sur 500 téléphones, on va payer sur 300 câbles, on va payer sur 500. Aujourd'hui, il y a mon coco, ma maison, il y a son bababilo, on a un bon, on a un bon. Sur 500, 500, 300 euros, sur 500 euros, on a un bon combien. Elle a pas d'affaires, $50. Elle a quand même un enfant combien. Elle a fait la machine à la main. Le coton, on se les connaît. Au solo la bien Jésus. Au solo la bien Jésus. Au solo la bien Jésus. Ah, tout le monde est tenu qu'à la mine comme un fond, on est. Bon, merci, vous, on va se comment à la 6e, 5e. Classe, ça en a retard. Gloire à Dieu, on va s'en sali au bouquet. Mais oui, que nous avons une réunion protocole l'église. Le boss a été pour ce pasteur. Pasteur, nous avons ce cahier. Ah, ok, il y a une réunion, il y a un protocole. Hein? Ok. Quand je viens à ma casse, moi j'ai mis ma casse. On a été bon. Moi, je suis mis ma casse. Alors, moi, il est mis ma casse. Ah, mais ça, il est seconde en d'accord. C'est comme moi, il est seconde. Mais non, ça, il faut que ça. Faut qu'il y ait d'accord. Ma casse, on va monter, on va se payer. Oui, ma mère Elisabeth Maya, il m'a monté. Est-ce que ma vie, ce qui n'a tiré le foutant mon cagna au dimata, la vie, moi, la loi. Et l'on est fungwa mi. Maman a raisonné qui est, je suis une femme bon sonda. Dengue camarade papa avant le baki papa qui est qui a continué ma cours. Ah madame qui est pas ma cours. Vraiment accéléré madame vraiment. Moi les parce que on a l'état rébellé ni ça l'état rébellé maman c'est dans ma maladie. C'est 15 ans. Même la bouteille 15 ans. On a pas passé 16 ans pour. OK 18 ans. Nous on va année moi nya bonheur moi qui a mon cas yango. Yo ngana pesa como mfundo. Mfundo kwa. Mfundo sana kwa ibi. Oh mama. Mais tango na Monica ka mfundo ite. Okomi pesa likia. Na CD. Makasiko. Kwa telefone ya mama. Uzo telefone ba tokoko no kena ngela benga ba. Anniversaire. Attends anniversaire. Mais après on a besoin d'aller il y a boyaki. Te limbisa ngam na bimisi si cher. Daza na raison. Alingaki était belle mingi. Siko komi bien lingai. Nasele tu kwa kwa. O vundo mesa nzoto kwa nzongo batia na mai ya ndani. Na banjo ya toi moi mafwenge comme ya. De King. La Rajabu, ange de lumière. Maman Abeda shuna salelo ninye Oyo nimwaka Na ile melonze ndo ninyango Oko sepela Na komata jab na kupanda maboko no pole Nia Maman Mais on va dire que bon ça me s'attend à nous au bien. Qu'est-ce que ça va être ce soir tu es bien. Si tu yo pene ngozana il faut la mkana tongo ça me salo dégager ba biloko nyo surtout. De no soko balikas. Hein? Maman ngai. Maman batata il est pour moi. Eh stop. Naga camarade noté. Moi ngaza ka camarade noté. Nasa mamati. Donc ndenge prise kamana ko souffrir qu'on n'est pas fifi. Yo ba no trouver normal. Oui.
namoni ke yo bana ko trouvango normal presque kuna bazo torturer ye muke ko beta ye muke ko sala ye mabe yo bana ko sepela ngo lokwa moninga zwi libala na ye ata zwaki na nzela mobala niya ata zwaki na nzela ya nani ezake nzamba ye bakeke libala presque ekoleka na nzela ya leki na ye ndeko na ye ayebaki yango. Alors ezamba la suka o mama kono konyata ngo suki yo pesi o pesa ki fifi adresse pourquoi ngai fifi ngai tendo wanga ma kutini we tu we fifi oh ndonga no sariti kufe undimi otekanga nazobele bato bazomonanga soki pe okolelanga elanga soki pe okobomanga bomanga soki pe okokundanga kundanga soki pe okobomanga bomanga baby oza motema mabe otiki ngai oza motema mabe Qu'est-ce qui se passe? Omar. Ah. Quel problème? Ça va mon cher? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Tu sais que Kevin est tombé malade? Kevin est tombé malade? Oui. On lui a amené à l'hôpital. Tu m'en avais dit, il fallait la transfusion. Arrivé à l'hôpital, il fallait la transfuser. Ouais. Il est mort? Hein? Il y a les docteurs qui m'appellent dans son bureau. J'entre au bureau du docteur. Et les docteurs qui m'annoncent qu'il y a une compatibilité entre moi et l'enfant. Ouais, bah, parce qu'il y a une compatibilité. Parce qu'il y a une compatibilité. Docteur comment? Bon. Il a voulu me faire croire que oui, ça arrive, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Donc nous sommes obligés de chercher la personne compatible. On va transfuser moi. Je sors. Tu m'as dit, c'est là où la personne qui a choisi de déclarer moi dans la je fais mon enfant. Mon enfant ou rien. Maman, oyo bomanga mono pamba. Na libeti lokote na bimbula na mona fifite. Yo kanti soko tinda ki fifi kune pa monandako ya Priska. Okase mobala Priska oboya Priska po amoni fifi. Fifi donenga zawana ko ayebi le passé na ye. Ayebi ki ba sentaka ye. Avana na ndako tonton moko boye. Bwana kufa kama kamunyo so ayebi na ye. Ayebi na ye. Alors so zota mwana moninga kozaka motema mabete. Tango yo zo za motema mabe nzama no boto la ka ba chance no. Aopesa ka moninga na opambola. Omoni ndenge Priska bandeni ya pa obala. Amen. Pour bana nga baza bana chance. Dans un talent d'âme na yo. Ke nango libanda koyaka nke sata vandi na ye dobo tika kokosela sata makambo sata vandi na ye yo ko sali makambo na yo après o sali babuzoba na yo soke ngidi to est réveillé au comme non Satan kosenga alors le quoi Satan kosako koyaka so pas priskate koyaka lisusuate po dans ke omwana kende akenda pe kuna ka priskate mama ako kende te kende yo koya ayo zo pour ma chevi to ayo na mbongo memo l'hôpital te tanda okima ko comme kilo ndo kimutama be makolo kilo ndo oki tanda oki moi ma be moi Satan
obuka na ta obuka na buka ya libanda ate ndo yo landa linga na ngai na linga camarade Priska ote a mutema komone ka ba mutema mabe na linga ete moi mabe awe njamba kosha inga njamba sata kotelenga. Et c'est qui cet enfant? C'est Kevin. Nom de Dieu. Nom de Dieu. C'est pas si c'est tard, il n'avait pas de moyens. C'est comme ça qu'il t'a préféré. Couper sa gazette, mais on a pour beaucoup là. Et ce qui est très grave, c'est les petits qui étaient à la base. Il y a ma père mignon, ça va mourir. Quel petit? C'est le Kevin. C'est lui qui m'a volé l'argent. Ton soi-disant fils. Ah donc quand l'argent se perd, c'était Kevin qui l'a volé. Et ce même Kevin n'est pas ton propre fils. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je fais le monde? Qu'est-ce que je fais le monde? Les soumini c'est les bons à ma soumini. Les soumini na sala. Si la sala m'a fait mon compte, ça m'attaque sans comment. Je suis prêt à demander cette personne pardon. Pourquoi faut-il subir ma peine après? Pourquoi? Pourquoi? Mais je suis abasourdi. Donc, le soi-disant Guécho, c'est lui l'auteur, il est colo. Il est papa qui vit. Et les femmes. Mais maintenant, que penses-tu faire maintenant? Je suis perdu. Ah? Je ne sais plus quoi faire. Je vais commencer par où? Je ne sais plus. Je t'ai dit. Là, je battais. Tu vois, mon mari? Tu vois comment tu entres bêtement dans une affaire? Ce que tu vois, je ne sais pas te dire quoi que ce soit parce que tu es choqué même. Mais prends courage, hein, mon frère, prends courage. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin. Non mais PC-moi, 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 alors. Ah, la PC, bah bon. Mais là, tu n'as que le choix à te surpasser. Tu as abandonné ton foyer, ta famille légitime pour un enfant, un inconnu. Tu n'es pas son père, sa mère, tu vois tout ça. La pauvre ange. Ah! Mon mari, écoute-moi, mon frère. Tu n'as pas le choix. Accepte cette situation. Accepte ça. Ça ne fera rien. Ce qui est bien ce que tu as connu, tu connais la vérité. Et bien, tu vas être affranchi. C'est ça ma cabriaca. Je ne peux pas te froisser parce que tu es déjà froissé. Je ne peux que te demander de prendre courage. Prends courage et prends la solution toi-même. Moi, je vais t'accompagner. Toute bonne résolution que tu prendras, je serai derrière toi. Fais un effort d'oublier ça. Fais un effort d'oublier ça. Alléluia Hosanna yondo zana makoki ya kolonga liwai mpe ya kosilisa nguya ya satana opesi pongi te na misono mpona kosenjela baoyo yo olapinda ina kombo na yo okotika biso soki moke te
mosusu te yo nde nzambe na banzi na Yerusalemi kambo yokota batandaki maputa o nakanisi mwasi ya ndumba asukolaki makolono na malasi lelo yo na nzoto oza te na mokili kasi na molimo oza na mitema masanjoli ya mipepo na ngai yango nde malasi nasopeli yo maloba bolingo etondi motema tika kaka nalobela yo mosusu te yo nde nzambe o mosusu te yo nde nzambe nanga bien aimé nga namoni nzambe mosusu te yesu kaka nde nzambe